Eh oh papa, déjà bébé ça générique. Quel moté maman bien qui nous dit on va catalyser. Yo kaka générique au boire la dynastie volume 2. Na moté maman bien qui nous qui bazana ngo. Akenda bimisa ona album na ye. Si wapi mabe ya faire, wapi mabe ya baninga ya faire. Pour bien ya boire kawera son. Tolongola les rois de la forêt. Pardon, mon le roi de la forêt sa père ou abisso. Déjà le roi de la forêt big mambo ya faire. Avant de boire kaye, faut faire Morassani. Accepter. Aujourd'hui là, il y a tout un minerval. Il y a bila moto a souffrir ma casse. Bila moto a souffrir na moisi naie, na bana naie, moral naie, ils ont souligné les la qualité. Dans un moto yo lelo à perdre. Tant les gars peuvent pas sango pour la dénigrer faire ego là. Pour Zakara peut ça 100 €. Dans 1000 points les capables pas sango peut ça 100 €. C'est 100 €. Pas qu'il y a ba preuve. Ba preuve ça. Maloba papa sango. Aza moto lelo. Batonga binga baza utilité na musique ya Congo. Asu na place te a perdre. Il aza utilité. Aza utilité awa sikoyo. Pona ba acte posé. Ya yo moto. D'abord, tant on est dans la TV pour la dénigrer faire rigoler. Il pas moto à pêcher peut-être $200. Pour bill on va 200 à 5 €. Ba tika la sune l'euro. Abetara wapi. A répétera wapi. Nzemboni bill abeti lelo ekotata 200 personnes. Pas catalyseur. Ici. Catalyseur. On dit que ba bill bon mais la dia mbate bon mais ba catalyseur da tcho d'échappement. La mutuka. Bila melango. Amelango bon mutuka on le vient à TV dénigrer moto tinga bela dénigrer. Après pas même un mois, 2 mois, tu peux m'arranger francophonie si tu c'est pas même pas 2 mois. On est venu à TV sur mais lui sous catalyseur en haut. Vous voyez sous. C'est la sortie, général de la dynastie c'est le mot qui était là. Biso ce que ma golote de na bon. Bill to pélisser le mot. Alors yo pélisser la bill mot. To pélisser les mots. Est-ce que Bill il y a bêta wana zakala papa abeta penani. Le longa mukolo boye Bill ke beta nga ni mwana ne ni leki na camarade na été na dimné mbango papa héros na 2023 je dimné bi na dimné na ko bunda na été mais na ko ridiculiser ye na ko humilier ye o humilier bi na ko humilier ye na ko ridiculiser na ko maltraiter na ko maltraiter ye pinaître na Congo ba très ça la soupe au bima des gens pour le to fa na tete biso pe to fa na plateau to lo ba sou parce que ça boye azalaka boye et c'est sous respecté asala sous copa musique asala sous copa musique même politicien soit un ministre à l'ongwe la fonction na ministre katiki na azape ni député à Chanzakop donc Vasco à Chanzakop batu bayate obanda bango mabe invitation pour la ardoise mais avec divers invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph Tata Moboko Léaïs grand menuisier invitation en carton na ba follow nango jardin d'Éden invitation à boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison divine a bosali binote a tcheli binope promotion ngolé ya pamba maison divine bali ngamboka boyete vous êtes trop amoureux du pays. Wow divine vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Chaud, ils a chaud. To pesa chaud nenge senga photo pesa chaud nde to mesana ko boye la bino moto to boaka moto comme pas possible l'émission on appelle si Armel Wombo mais c'est ba moto belé action. Armel Wombo ba moto ni ngwana pourquoi pas na Berlin na meti ba bon établissement na yo Katifola Jones Tumba Awachibasu eza équipe ya Congo et c'est officiel plus télévision ya monde tout ça là sala wana ba ndeko na ngala travailler wana bango encore une fois merci na général manager Clovis Fimpa ba mbote na ngala ba bonné nyoso tu ya Congo sengo mais ya basendi soko yeboza musendi na pio mbotiti na pesi batu oyo azana kibomuntu o azana kibomuntu na pesi mbote na yebike ba bonné nous surtout Congo sengo baza batu na kibomuntu
vraiment bamboti na bino et puis batu bo continuer à s'abonner na chaîne na bino parce que eux la chaîne à batu bana kabosh mutu penezali et surtout tozal susuna général manager Clovis Simpa azana on a moral ce qui est lourd bo selmi mo ndenge mo bo te o baké mabe général manager merci pour ça nazanga moté nazana Liverpool to sula naye rapatre maya moto maya tout moi bambote na yo ebele na maman Timba pourquoi pas na manzuzi bambote na bino yango wana na ebité soki Armel Aroume manga déjà peut inviter na to banda makambo to pesa le polo to pesa show bon moi ni na lo ba za show Liverpool show moto toujours ndeka to lo ba ke to pesa show to boira moto ngo yango to chango na mesa eza c'est ce que to zo to boira ngo caméra batukuna bazwa bamo ba yeba ndenge ba osamba ngo boni basangwa papa moto toujours moto makasi papa Hervé moto biso bena to na ninga moto moto eza mamuto zo kende kitoko sans koko sabatu sans koyiba peuple congolais moral sans koyiba peuple congolais moral bayiba peuple congolais moral il y a des musiciens bayiba peuple congolais moral net banane bazebele to bandi to ya ngalinga shuma to bandi to ya bazebele mais Ferrego là toujours azana attitude il y a un bon papa au moins un bon papa avant que des boulot na tongo ayebi ke bana pi ba ke chiki pour toi na ta chiki ouais atika mo loko pour le soir il y a o eloko na soirée bomba biso après eloko amoyi ton bana ba uta chiki ba roya après bana mo loko pesa bana ba ke na ngo chiki et aider bango pendant avant midi on a tito comme à midi donc vraiment papa Hervé félicitations toujours na attitude à dynastie volume 2 malgré batuba linga Ferrego là aloba to apprécier biso date pour batuba diembela pour déjà ils na batuba Hollanda mais to bo Hollanda bo suka na nzela pour faire abanda okende depuis kala akoma apika tema okende là ça okende peut to éviter mais akoma donc biso to dans moral les calme moral les frais merci bureau surtout bureau papa Hervé oyo ba critica pendant 17 ans, vous critiquez le bureau, tout staff ya mutu. Ok, bato na bana ba ignorant. Le lorsque autant n'engé faire raza, na ba ninga na mususu. Parce que staff a fait, dans la staff ba ninga musicien ba jeno bazo évoluer na faire lelo. Au moins que ba DG Paul ba important makasi, ba routine d'affaire na bêtise. Et bon tant tout le monde bino bolo bela bureau za bien. Tant tout le monde que batumsuna dynastie ba kei Bill Clinton ko to le biso générique ya boire que limité c'est que dynastie wana likambuté déjà Bill wana c'est déjà des show tout ça na biso na show eza na ngwe banditi su déjà show Bill Clinton aza moto lelo batonga binga baza utilité na musique ya Congo. Sur la place, il a utilité awa sikoyo. Pour na ba acte posé. Ya yo mutu. D'abord, tant on est dans la TV pour nous dénigrer Ferrego là. Il pas mutu à pétion peut-être $200. Pour ba bill ba mo pe on va 200 ba 100 €. Ba tika la sune l'euro te. Abetara wapi. A répétera wapi. Nzembo ni bill abeti lelo ekotata 200 personnes. Et de narasaba simango. Tena bill lelo sikoyo pour lelo ba oteka dans la plateforme. Donc, si l'euro, il faut 1 million de vues, 2 millions de vues. Heureusement, là, il y a un minerval. Donc, il y a un moto qui souffrir, ma casse. Il y a un moto qui souffrir, na moisi naye, na bana naye, moral naye, ils ont souligné la qualité. Donc, il y a un moto lelo à perdre. Tant que les gars ne peuvent pas s'engo, pour dénigrer Ferrego, là. Pour Zakara, peut s'arrêter 100 €. Donc, Bill Paul, les capables de pas s'engo, peut s'arrêter 100 €. Peut s'arrêter 100 €. Pas qu'il y a ba preuve. Mais ba preuve ça, maloba papa sango. Nani nga changer les lots na seba catalyseur. Pour bil ba mela susu ba diambate.
Bamwa Mélanine. Ba catalyseur. Gino Mopejo na kati ya Dimba je te salue motema ya Brunel Bakenga. Gino Mopejo. Motema ya Brunel Bakenga. Bazala Durban. Na Durban Afrique du Sud. Na bamoto lo bana se balanda biso show. Moto za. Donc ndenge to sa no boye bango da peu de taba otala. Déjà moto za to pesi batutu ya Afrique du Sud balinga biso bazé belé. Bambote na bino apesa Bicton 100 €. Bapesa 100 € pas à Kariba Babasso. Pour ya dénigrer faire. Rien que 100 €. 100 € ya pamba. Lelo, tant on les 100 € sili. Amélion ka catalyseur. Ici. Catalyseur za chaud. Obi ke ba bin ba mela suba. Ba mela diamba te ba mela ba catalyseur za chaud d'échappement. Ya mutuka. Bila melango. Amelango bongo mutu tant on le dit na TV dénigrer mutu. Tinga ba dénigrer mutu. Après pas même un mois, 2 mois, t'es pour ma francophonie silic à la terre. Et ça, pas même pas 2 mois. On le dit na TV sur mais sous catalyseur en haut. Oui, sous. T'es nasoki général de la dynastie t'es c'est moqué là. Biso ce que ba gola to linga bongo. Bill to peli solo moto. Ah yo peli c'est la bill moto. To peli c'est les moto. Est-ce que Bill il y a beta ba. Wani zakala papa, abeta penani. Lelo nga mukolo boye. Bila ke betanga na ni mwana ne nile kinae camarade na été na dimné mbangu papa héros na 2023 bo yo dimné bil na dimné na ko bunda na été mais na ko ridiculiser ye na ko humilier ye o humilier bil na ko humilier ye na ko ridiculiser na ko maltraiter ye pinetre na Congo ba très sala soute yipsanga pinetre wapi na Congo très sala soute yo beno lukabila beta wa aza eloko te na biso ke na ko diminuer ye na ko humilier ye na ko ridiculiser ye na ko ignorer ye après ignorer eza et le moment le tika la ngolo balacho to bombi assez le côté soki ba ko bimisa boype que générique wana so ebimi ya bileza la moto te oh papa déjà baby ça générique quel motema mabena kindoki ona ba catalyseur yo kaka générique obwaka na dynastie volume 2 na motema mabena kindoki bazana ngo akenda babimisa ngo na album na ye siko wapi mabe ya fere wapi mabe ya baninga ya fere banda siko ya babwaka wera son tolongola le roi de la forêt cordon moni le roi de la forêt sa père ou abiso déjà le roi de la forêt bige mambu ya fere avant babwaka ye faut fere ye mokasani accepter ouais so yo Bill Clinton makambu ya fere yo zana no muto ba bengi pa fere oya obakisa nzela après obandi ko obligé beaucoup de sous mutu musuna nzela ngo et simbata ateka projet Bill ke fere aye andima ki babwaka wera Bill ngondi mangote tolo ba mamuna saba kateli muto ya kotsa na projet zana muto akotsa na projet eza fere projet à faire to benga bilaya so tant que linga ki ba boka le roi de la forêt eza bien te pe alobango na ndenga mabe po mokile mona ke faire azana mabe lelo ba moni ke le roi de la forêt atikali ye moko po le roi de la forêt atikali ye moko le roi de la forêt atikali ye moko aza suna moto ako défendre yete ah no bino ko défendre pas de bisonde na obi na hérité watana ba ko défendre na obi na ndenge bazalaka lelo le roi de la forêt muto ako défendre ye azate à part bagolwa wera tikali ye moko batutu ba mona ki le roi de la forêt tikali ye yo mona ba kine mission to le kake faut ba vie ba lo ba makambu na bango ndeko nanga c'est important parce que komi mitema mabe makasi tant musu bato bango bapesa bambongo bato bango bakabela bilamba bato bango bakomisa bato na miso bato bakoma ko ignorer bango na cc so bakutani peut-être na mutu moko ba moni ke non donc tu vas ignorer non vie bon na zo makambo biso to na problème ya bilité le sotalipe le roi de la forêt azabe na problème ya dynastie pour dynastie da album ya mutu ezaki et comédie Bill abimisa da générique wana de abimisa da générique wana lelo siko na ba sentiment bino bo bimisa to déjà biso to lobani mukolo album eza fait rigola mais faire épée ana pour ça protéger ba fanatique na ye na bato balingaka ye po buso bele kito muto faire da lobaki muto azana nga bien te na osana bien te hypocrisie wana siko to boyango OK
Rapidement, on va parler de Gauthier Seye, l'artiste Fally Ipupa. Dossier on est les Kendele, va reporter. Au monde on est déjà Armel Wombo, Armel Wombo, Timba, Maëlle Timba, chose na terrain. Gauthier Seye aza mwana mboka. Ndeko Fally Ipupa pe aza mwana mboka, mais malgré a changé format. Il y a comment des formats. Nan. Ndeko Fally Ipupa. Tanga Fally. Ndeko mikole ka moment eza ma justice, na justice ba benga ndeko. Mona te. Ndeko mais ils tanga kombo. Kasi bon so tangi kombo. Et salani. To ba congolais. Lelo ko mona Gauthier Seye la soto komi. Mais siko toza. Il ko ba ke justice na biso fo batu ba so temps. Justice na biso non d'abord. Ba juge na ba maître avocat. Ba zo temps. Moni berere zo sala matro. Même na ba société. Biso za ba lobeli ya peuple. Ke muta fundi mutu. Ezo sala matro. Chef de l'État azana pour sa population za la calme pour da souffrance ya makasi. Ba bon bande ko na biso na bandundu. Ba bon mama ko misu na Congo central. Quand de tous les cas qui na na TV bo ba mubondo wana ba koti sur Congo central. Chance biso ba na nzambe da tous les cas. Est-ce que j'ai fait la moto? Parce que Léon a quitté ça, bato a souffert trop même na bakacho. Pour na berero mutu akangisi mutu ayete. Mais ba policier ba ke ba kangi mutu akangisi mutu azate, pleni azate. Boko tika mutu te pe amandi bo senga manda na ebita manda ngo se commandé ni. Donc makambo goti mambo ça moza mambo za biblique. Faut efongola ba kondimi so pour na ba okanga Gauthier. Pour na ba okanga mutu te Fally déjà akweya. To ba combien de fois Fally akweya. Déjà sous dossier on l'a nela. Déjà sous dossier on l'a été Fally déjà a sengi cesser les faits. Yo monte que deux fois yango to ke na justice Fally asoya te ba avocat Fally ba oya te. Yo na bi be rego esta la matro. Boko kanga mutu boche mutu na kasho mutu a souffrir mais plaignant azate. Mutu abeti 4 jours. Toi na mboka, toi na démocratie. Donc makambo yo faut ici là. Donc pour nga Gauthier Seye procès au ici là. Chef de l'État, chef de gouvernement, papa biso sama lukonde, to go fingisa mboka na niveau te. Ko eza ba procès mo ya ba bêtise. Et ko tabso na distraction en même temps biso to aux élections 2023. Car mingi to ba na ba propagande awa. Ba juge baza préparé, moral eza calme, donc to lingi makambu ekende bien. Lelo tozawa toko kanga manelo ko mokote, toko lobelo ko mokote dans procès wana estile nango déjà pour côté c'est oyate. Oyate pour muto ya funda ki azomona na te. Muto fundi Gauthier Seye azomona na te. Y compris bango moko, bato bazalaki na justice ango. Ba fanatique ya ndeko Fally. Ba journaliste ba tuna bango. Au juste na fundi Gauthier Seye. Ba komi o biso ba warrior. Oh. Est-ce que association funda mutu? Association to mutu funda mutu ye moko mutu. On sait que ndeko Fally mutu funda ki Gauthier na ko funda Gauthier ye moko atali ke nazala nga faible. Azomona na te procès wana pona biso procès wana ko zala suite. Bon pe ma pe faut pesi là. So mutu fundi mutu faut mutu a se présenter ka devant ba opération devant ba chichi à la paille lisusu. Wana sunani. Yebite ke bino ba bokanga bil na babindo mbe bokunda ngombe place wande ko répéter bokanga steleo to solo ngomba na boko bimisende aso bango bazonga na succès. To sola bien awa ne monde to be cordon biso to le la to dynastie volume 2 to zana concert na mo ke pour zongi la mona na Vasco. Oui, merci. Les choses non ont l'information. Pour tout bander maman na show. Moni ndeko Vasco pour migolo to bandeko. Ndeko Vasco. Ndenge na l'état ba benga. Ndeko Vasco Mabiala. Tu es baga été na Congo. Eza ko tu chance ponga le bela été. Na le bela été na mona ke aza utilité. Vasco Mabiala utilité. Ah utilité. Pour cela na faire regola. Faire aza moto aza wa Congo. Congo oko kende otiki Congo. Mokonza ko za ministre à éducation à longo atiki ne Congo na éducation. Ba remplacer mutu mususu. Donc faire à Congo parce que Mabiala za lwana ti population, to peuple congolais. Wa ko ba le temps mususu kenanga Uganda na gefa na Uganda. Na gefa na Éthiopie a gefa na Éthiopie. Donc parce que Mabiala pona
nzela na ye mon nzela pona a garder ka bande soko bima des gens na cop moko boye moni cop moko na osala au bima des gens pour le to fond na teto biso fe to fin na plateau to no ba sou Vasco da boye azalaka boye et c'est sous respecté asala sous cop à musique té asala sous cop à musique té même politicien soit azaki ministre alongwe la fonction na yo na ministre Katiki ne a jamais ni député à changer cop donc Vasco a changé cop. À quoi sert quoi sur la poto na cop à battre si on a mis aza mutu anani pe aza mutu amutute pe cordon côté la sco Vasco qui a comment na poto c'est fait régola pour tous les moyens au Vasco comme dans la poto et on a d'abord Kabwani de bakaboni mais qui a comment Vasco ils a pas pervé ouais Tito yebayi qui a comment ba peto a comment na ngole c'est fait régola ti abela sanza makila batu ba aider ka batu affaire ba sanza ka makila ils ont attaqué ba signe de mort motema mabela salaire du péché c'est la mort soki yo yebike yo mto kunda bil na JDT na babi nombe na seleyo mais yo de fongola bango tabi mais faire été koluka kolia na komba ferité au chanza copé au comment frère en Christ pour mutamema États-Unis za papa na biso apôtre to prophète konde oya ya liloba na pesi bande ko to prophète konde mutamema parce que va bien États-Unis to liloba mbote prophète konde mutamema a voyage na akenda poto na voyage ya liloba au moins à ce niveau pourquoi zo ki ça liloba soni tu as vu que l'église liloba et ça n'a pas problème té papa na biso konde a pas problème té a voyagé na département il y a ba frère il y a liloba au comment na poto au kimana no papa konde na poto wana mtu apendre biso il y a ces formations za la bongo c'est ce que le roi lazo taquer ba goloa alinga na na biso bani ko bimisa ko muke tant comment na poto akima fallait au sale la nzambe ou tala ba masumu o yiba fere ba mbongo olingaka fere akufa lelo batu balinga fere akufa lelo na musique ya Congo et ça ba Vasco Mabiala donc fere akufa wona banze moné betaka te fere azala te nde lelo so fere azala na Vasco nde lelo papa Hervé to lelai nzambe nde a honora papa Hervé que ba Vasco baza supembeni ya papa Hervé te vertige ani nango yo kende ko na musika olo makambo isanga tina yo kasi selo aza soba bila za soba mais toto promo pe azo pemisa c'est le APCK conseil. Tonton promo déjà à vie na biso. Tonton promo atika c'est le azane calme. Au c'est le le roi Vasco Mabiala te. C'est le azana collègue à papa Hervé. L'intervention rapide c'est le azala. Na kibusa c'est le azala. Au mona. Aza muto ba travailler na faire retrouper c'est le aza muto abunde la kabiso makasi. C'est le aza ignoranté. Guerre ya c'est le yo. Na ba le part de la SAP. Ils ont ya bilamba ya mama misiki te ezape makambo toti musa zo manquer c'est le scram te a manquer yete eza makambo ya oyeto ye oche album ezolingo bima biso to c'est l'album ya chef de l'état russe mais c'est Poutine oyeto ye oche tango to kotaki 2023 aboka ka teaser moko to chanson moko oye kombe après tout c'est l'album ce qu'on a rosé l'album il y a c'est le scram ils ont même filtré ba kotaki net banane filtré ba kotaki ba diversaire à c'est le ba linga c'est le yoté ba c'est belé yo moni c'est le ba voyage on se tala le on a fan dans la TV na moni mulwa mutu moni na mutu na TV abu à c'est le ba c'est le ba bato le papa net ba abu à c'est le banane te bato belé a to pesa sur ba tu chaste photo sur la scope vérité to pesa ba on sur chaste ba ndela ba rolé c'est Léo aza moto lelo sotali ba animateur à génération ba c'est Léo ninge to salaka c'est le atikali ye moko moto abunda au monde na New York au monde en Espagne au monde na Maroc au monde na Kinshasa au monde na Brazzaville au monde na Angola c'est Léo nenge bando boka na 4e génération et le c'est le moto c'est la honneur ya Janta honneur à Bill honneur à G5
na ve na biso tutu ka luji pour bakutaka na wenge ba bandi na bango guerre ya BCBG na maison mère c'est l'homme dans sa honneur wana na mitema na bango pe ba yebi animateur moko te ve na biso chanta ceux qui BCBG voyager te a voyager te les états d'esprit ya wenge to ba boete wenge ça na makambutu ya mama wenge za boete donc c'est là à défendre tout un clan ba animateur wana tout mais ba golo ba moni mutu mabe te ba golo te ka toto promo tonton promo pe aotake ne sele otende na otake aotobika esila nango ok tant mususu bato ba comprendre ki message te esila na suka ba question fa na tunu te ba question mais yo mo yebi papa ozana te na tunu pe question edenga te dikamboza ya motu ezaki ndeko Vasco aza aux États-Unis abetane kayu beta kayu na yo beta kayu na yo luka so tika bana awa bana bakende balanda yo obima da na kopango bana oteka ntabote ka sunta bate mais ozonga ga na kopango ozanga na posa ozonga na musala na yo so oza posa ozonga héritier baza ba fali baza ba Fabregas baza so osala ngo be seri moko alanda pe mwana na kabose kala ba vantiro asala basangana pe na mwana na kabose bango ko finga pe ba pervers lorsque tu suis quoi ouais ba kabose pourquoi bosser c'est moi les gars na TV faut rectifier makambo alobaka faut rectifier alobaka ba bêtise mo mikolo to les gars bango bakasane tike pa pervers sili dela batu bakanisa na type ke faire bakundi na musique ya Congo mutema mabe alobaka biloba loba awa akoma pe ko se comparer na faire lelo nzembo ne betaka wapi lelo a répétaka wapi bref en effet à mon nzambe sozo bundisa faire ok na shit de temps en temps Bill Clinton même lelo azo répéter wapi azo beta j'ai détaillé ka moi mikolo otanga awa bolibo dénigrer faire ok faire aza roi ya royaume kunga le ndeto asiko bebi surtout roi c'est faire rigole pe muto o chatembe faut beta stade ya moyi faut beta stade ya moyi faire beta stade ya motaka un roi ça la mamna butute un vrai roi une dernière question ça quand est-ce que tu joues Dynastie volume 2 yemoka papa en fait déjà maison de production est largué le remorque à Waliona Tongo qui alerte à dans mboka kala tote to affiche mais alerte que le mozo ba ki kala tote to ko jouer Dynastie volume 2 en plus le na poko ya lelo faire rigola na Instagram na ye na TikTok na ye na Facebook na ye na chaîne YouTube na ye a l'excellent comme Léo n'a pas déjà communiqué sur les cas tous les Gaulois ont déjà alerté a l'excellent comme Léo n'a pas communiqué ceux qui générique ceux qui featuring ceux qui clip yasika mais ba tenir compte que banzembo tout oyo bozo yoka et ça on a Dynastie volume d'été ce que ça va market on dit mais banda market après comme banzembo to banzembo ça Dynastie volume 2 eza na banzembo yaya eza na album on a mindele ba ozela neti nga pe na ozela biso tout tant que tu mindele ça déjà pour faire que des tournées d'abord en Amérique latine Amérique du Nord na Amérique ya ngomoko a banana na Boston ba Dallas après chuter Brésil hein Jamaïque Colombie a betati na Kiba 4 tournées ba okendo oui je les amoulaï. Tina Kiba. Un vrai calendrier. Contrat depuis Kala. Pour nous tomber dans la Kiba, on est à la raffaire. Nous tomber dans la Brésil. Pour nous laisser un rumba pire ya Congo. Un cordon. Toko saraba tuté. Batutu bakena aux États-Unis. Ok, États-Unis, beti pe ndoule, il y a danger. Mais ndoule a danger, on a beaucoup mis ça aux États-Unis. Et les canachens. Ni na RFI, ni na TV, sans moi, il y a la qualité de la musique à Congo, lelo. Tant on va tout sur la TV, bah, oloba. Faut pas t'aller attendre, oloba. Est-ce que oloba, on peut bien? To boya ko sato, oliga libandina yo, et reverser la TV na manette na veste ma bola taki. Or, que na minute yo, bah, ça déjà veillé. Roko sa mon tout est pour TikTok, ça. So, c'est likamwa bien, et qui na TikTok. Au moins, que moi, na main, na biso, ndeko fali. Si ma mis moi vidéo, mon y a congolaise. Ba okangana ye ba photo des États-Unis. À quoi sert la telle biloko wana? Quand tu fais aux États-Unis ba Hollandais ka bongo ba okangana ba photo. Pour venir faire aux États-Unis, il y a quelqu'un mikolo. Au moins na eleka kutu o wana o basali. O moi ba tumike ba landi fali. OK.
Merci, c'était là Liverpool tout comme on a dit dans la soupe. Bah programme ezaka Mot de la fin et puis bah dédicace nous. Mot de la fin te mener à ba programme. On a début to bande na show na pesi ba programme te. Ba programme ezaka ki les 30 autres aux alana showbiz. Tous les Congolais, tous les diasporas, on a posé mon affaire à $100 à Pamba. Il y a Pamba. $100 à Pamba, c'est la toute première fois. Bon, mon $100. Il casse à mon gars 2-0. Fombongo. Au foutu $100 na yo, au monifère égaux la plus 40% au pesa yango bandi on a dit soit est. Comme l'habitude. Nenge to salara. Mbala ombala. Après celui to longwe le 30 septembre na showbiz, c'est la toute première fois papa va mettre à showbiz. To décortiquer, on to ridiculiser, on to humilier showbiz. To humilier showbiz. Mais pour la musique, humiliation c'est normal. Après on a le 25 novembre na bike Congo Sengo, na ba Katifo la na ba Awa. Toute l'équipe ba okende Côte d'Ivoire pour la concert il y a Papa Hervé où ils a la Soficom Hotel Ivoire na Côte d'Ivoire. Wana billet ezote kama déjà ba bi prix ya billet était kama bato ba Sénégal, bato ba Cameroun, bato ba Côte d'Ivoire, bato ba Mali, boso ba déjà billet na bato poto kuna ningi to kuta na bino ya Côte d'Ivoire. Après wana toujours c'est la dynastie volume 2. Après dynastie volume 2 papa va que des tournées autour ça bino ah OK. Et ça la Amérique du Nord, Amérique latine, Amérique du Sud. Alors ça la Moscou tout roi lolango. Après wana to kozonga biso to lo bebelete, biso dans la posate otoko c'est sous bato. Au des stades. En plus, nous avons vu ça va Congolais. On a somba qui billet, il y a concert, il y a Fali, il y a poto. Après, aïe baké. Sokaza na ngona maboko alu kaka déjà moyen. Aïe baka nengeni na ko lu kaba songi selembo ngona. Pour na qui fallait on a songi c'est la batumbo. Déjà pour cela bande ko poto. Bande ko ya France ba lo baké. Aucune formation oyo. Autorité française va pesi bango ki Congolais moko ko beta na poto. Merci. Na bato to solana bango ya vrai bazana mikili ya poto. Loko ba mani kitende d'or. Loko la ba mama tete la golos, loko la ba mama Magi Wembo. Loko la ba vela biso le Québécois no Claude ya Suisse. Wala ba bato pesa biso d'information clé babi l'hiver Europe mobumba. Thérèse a déjà saturé Thérèse a mini po. Tant mo ba concert à poto. Tango kena batu poto fwe ba batu ba osa loger wapi batu on ba finga rabat donc déjà et comme balance batu ba finga batu et pas na kana ye nezo mema bango poto ba finga batu tout ba mikolo et tout le monde ou ma bango poto ba osa la déjà qui miete ba osa da humilier ba osa 10 000 batu osa la ba on a poto ka batu ba finga bah c'est bon la poto et comme il est épais ah bah là c'est en plus na Congo na République tout ça fallait ba problème ba tout ebele na no PC visa na ba tourner ba finga ba tout ba ki sous poto to solo na bi ki na chité nanga auto ko sa ba tout ah ba zwaki ba musicien na ba 10 ans il y a Amérique marambe ebele ça on ba 5 ans bon 5 ans merci na maître Sofa Brigas vous avez biso to koki ko chansaka adresse vraiment na wenya tika la mona wenye wenge état d'esprit na Aden nikolo saka Aden état d'esprit Fabrigas na nyo sona akokisa yango tango ba shomi ba swaka ba 10 ans 5 ans aux États-Unis ba shomi ba sela ngo depuis ba aux États-Unis ba ye sans maïso ba ke combien de fois 3 fois yango félicitations un bon papa na tongo tika mbongo adama c'est pas la ndeli bana bande bana ba uta chik ndeli bana ba goya na ndenge mambo ça na palais un vrai papa maïso Fabrigas courage oumela garder sur la tongo na bande ko mobo na ya ilus na pesi ilus bambote to tonga yo a clégie musala kitoko a Congo Sengo ba bosser bien pour na Papa Hervé mais beaucoup savez ba chaîne tout pardon ya ilus abiliver maestro Fabrigas a ko remonter na ebe fort mon personne Fabrigas a utaki ba misa ba kimi na poto des États-Unis en Europe aye Congo a bandi recrutement a mis album en tout cas tous ça ba Congolais muto salani asani sikote yomo na bit ti bino bolinga ba shit abato sur Fabrigas tenga ba misa ki maki na poto des fois aye Congo a recruter bato tant on recruter mis album ali bosona ba ya oyo to yebi to mona jusi bato kin album déjà ça va par rapport
il y a ndenge pe to kende na moto ya kin fabrication a remonter ne ka be fort par exemple moto a bossa à dire conseil na wo person na maïso to ça eloko moko na souke zaka ke biso ba goloa to ça pe na mawa ya mutu te siko pour ma na biso de chez la ngo bien pour toi pe na calendrier te to ko tshela batu oyo mutu abeta pe dans jazati et le faire gola monter que le faire étant to mama ba live et comme mutu aussi trophée meilleur live ngo elekaka wapi et beta na chaîne nini parce que le faire gola auto clôturer ba festival puis Afrique to clôturer fait moi to clôturer fait spam to clôturer francophonie dans l'Afrique centrale l'Afrique francophone actuellement c'est fait rigoler. Ok, merci. C'était là Liverpool l'hiver on est basé belé soba leka et puis yebi kanga na la simal sur le plan là cordon maël belé mon général manager Fimpa nenge oso la général manager Clovis un Fimpa biso ya palais oyo vraiment que a pesa makambo ana musika mais a pesa makambo déjà maman Laurent Tendance bambote belé na musika biso toza awa pona musala kaka tolingi kimia zala entre Seleo na bagoloa tonton pour moi kimia est passé Léo musée kiningo kimia passé Léo lité akanda kimia passé Léo to bona biso ba problème dynastie des obima héros dynastie des obima to ke clashele batu Bill Clinton nde lokola yé photo zongi sena nzela kwa za susu tsengo kudi bendeke akoma tsengo kudi pondu tsengo kudi pondu po soka le pondu te soka meli catalyseur te Bill mutu reçoit azala mutu ka bien te na ba moyo bana bazo souffrir moi ça zo souffrir comment on dit na ba malewa on moi na trouble ba on ba na trouble la dynastie volume 1 à 2 Bill loba pour la dynastie oyo ndeko na to kozonga toza biso mikolo to fandela ba to zongisa aloba trop Bill pour la combat faire ba pesa na ba mbongo okumisi na mutu okumisa te ba question na francophonie na place na yote lelo o ndeko na sokeza ba drogue te lia pondu ndeko na mais là ba catalyseur na yo oza le logo te suna kisasa o dembela faire te dembela no fali yo kenda na kaya fali bino bolobi ke fali nde so le logo mo ba ke soki générique et limité na dynastie volume 2 moto epela biso ba gola to c'est la sko moto to peli solo moto tili bo sonda kuna yo siko pena moto lobi sko yango epeli po mo po bino bo limande batu sko nde ba loba so lobi to ya loba donc album eza moko to c'est la dynastie volume 2 o ba linga ba bimisa na faire nzela moko ne ba mo diembela ne bo diembela fali par exemple to diembela ti oyo kana te nze moni yo bimisa oyo papa Malange featuring a Malange papa Malange fait rigola. OK, merci. Na suki na nga bambote kaka merci bambote beaucoup plus na bato ya biso bato sunga biso base belé wana na poto ya na Marcel Sisi Lubala na New York ba ya ilus bazoya sans oublier bien na ngai Jean-Pierre du Professeur motema mami manteka midor na Charlotte kuna ba ya ilus bazoya na ba Marc House na ba Nicolas ba tutu bana ba Grace Base na bo sanité côté Mikili ya poto pena côté pena Europe na mona la famille na nga Smith Faustino bon séjour na Angola na Luanda Smith Faustino na Paris côté Kinshasa massa na nga na tire mukawa papa na Queen Ninga mukawa motema ya maman Olive mukawa leka maman na no mukawa bambote ebele na palais ya bo sanité massa na nga Sembo Mayala Maseku délégation Mwanda na ABC bambote ebele papa na Junior Mayala Lou tati na Mwanda la pesio bambote ebele na mère na palais place pena to kutanaki bambote ebele bafungwa magayabdo ya poto ya fresh tarata blo Congo central sans oublier massa na nga Gelor Ntingi na ABC bambote ebele ye na mère na palais balanda biso trop fanatique me pena kutu babipa ni boyaki na palais te na clergy na cordon donc na bike ba voyage ebele to zonga suwana na bosanité les sous DJ Zulu mutuna yo depuis Lubumbashi mukonza ba DJ to Lubumbashi DJ Zulu muto asala ke ba beta bandimba ba tutu na Lubumbashi lutte contre mutema mabe ya ba DJ na Lubumbashi DJ Zulu bambote belé na staff tout et ba DJ Lubumbashi bato ba bongisa musique na kisasa awa ba DJ bo sala ka musala bien po lobby musala na yo esenga to kende poto beta na boîte mo na poto osoko yebo yebiso yebito yebite na suki na awa merci na bande kotu ya Congo Sengo o to zakana bango chaque jour. OK, merci beaucoup. Tozana Joyce pas na Congo Sengo tozana
awachi basu tozana Grosse molire. grosse molire bango ba équipe na biso na ba cameraman ba monteur na biso ndeko na biso na sima caméra Armel Wombo AG batika yo mususu wana zobela Berliv c'est à Robeba batika. C'était là l'hiver Liverpool, vraiment merci Nayo de nous avoir permis tout ça la émission vraiment la pesi batuto batala rabiso bambote belé. On se retrouve prochainement. Merci.